Au moins, ils ont été à Koufi. Au moins, on va tourner par Obima. Mais n'habitons on s'est à vivant. Le con a le baron bien. Namona intérêt mon gars tumba et y a pour la comédien. Dikoze tellement pardon, dikoze tellement pardon, mon dinga mukao. Après un long moment des auditions, voici le moment des quotidiennes. Pour une aventure inoubliable, ils vont profiter de quelques jours avant de rejoindre Malaika House. Les 60 talents de Madjabou Talent posent leurs valises à Zanzibar, sur des magnifiques plages, une vie de rêve, dans un hôtel face à l'océan. Contre toute attente, nos talents feront face à de nombreuses surprises. Désormais, ne manquez pas les quotidiennes de Madjabou Talent à Zanzibar sur YouTube et nos chaînes partenaires. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la scène de mon corps. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Nous avons signé la Baxa. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout, il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme, non, mais dans le monde entier. Tous abonnés. Dans Sarato la TV. Bunde bumona contrat na ngai. Merci à Ken. Voilà, bienvenue sur Sarato la TV. Bonjour, bonsoir, ça dépend Herbo Kota la biso mbote topo kwa elamu totongo elamu midi elamu na yo mutu o kolanda ngai na Sarato la TV. Merci na bandeko na ngai nyonso pour la confiance et fidélité o bo pesa biso na musala o to saila kabino ngai humble mwana musala na bino pour le mukendi mukendi ya ba mukendi suka ya ba mukendi nyonso et l'on a devant ba écran na bino pour na ko partager susu et le mona bino ko sala émission mo ya kitoko oyo ko lakisa bino koma makambo ko lekaka na kati ya Kinshasa. Voilà na émission na bino vérité o bonira mingi na yambeli bino bongo artiste comédien Dimi Star Limbondo oyo to misana ko misana ko sala na yetro to me repartager par rapport ya matanga ya jana bato bele bazolo bake to kundi jana banda to kundi jana pour on sala ta émission mo côté vraiment mais pour me comprendre dans un qui vraiment trop chargé dans matanga jana na sala qui trop fallait pétant matangi les canapé matin mois 2 jours mois 3 jours après dans salle émission ya wana na zabongona 10 000 mbondo to me robeta na ili solo par rapport ya matanga jana et les kindenge nini par rapport ya matanga jana par rapport à biloba loba we loba maki trop na matanga jana vraiment et kozala vraiment qui to mais nako quand tu s'invité na ngabongote ça ko remercier équipe technique yo ko pe Sabino image kitoko ceux qui vont se pelaka na image pour peut merci na bon de livre bon c'est qui est derrière la caméra babi bo mesana na et trop babi wana ndeko du mois confrère de moi pourquoi pas na madame Brenda CG Fondation Sarato là Jonathan qui vous na 10 amis bali notre CG babi CG na biso biso yangwana ya biso yango yo babi pourquoi pas na notre papa Diego Milito balobi chaque samedi avenue de la Paix chez Jolie wana babi répétition kitoko wapi na bandali wana répétition kitoko wapi babi ngolo tozongi système à Paris quoi banda c'est Paris voilà ndeko nyonso
o balingaka bonne musique, o balingaka rumba, o balingaka musique ya kitoko, boya chez Jolie bokoyoka musique ya kitoko. Pourquoi pas na mwasi moko ya bien, mwasi moko ya kitoko ya pembe na Montréal na Canada wana na moni bongo Patricia Monzo, mwasi moko ya pembe na Canada wana balobi mutu oyo angelisaka Canada ezali yo. Patricia Monzo babi maman sociale, mwasi moko bien asola kitoko. Montréal tosala gane tobesana kosala bande wango na Jimmy Limondo. Bonjour. Bominga yo bongo ngai oseki ni naseki na bon de livre oseki bon de livre oseki pona matoka bolaka bango tosala botoka bola santé za bien polin na ngai to kundi bien na tosala biso bien tokenda soki ozobenga CG ya Diego Milito ya orchestre musical benga po ningo omeso ningo benga yena CG ya Sarato la fondation la fondation CG nango Mosa Pembe. Madame Brenda. Ce que tu pas Diego Milito, il y a Milito, Ayemba, ce que tu yemba. Tu banda bango na 1960 to yeti lelo. On a CG. Jonathan qui vous n'a dit à Mibali. Un bon tonton. Là, je profite à l'occasion de couper sa paix na mon ami à moi. Pour la façon, on commence à au moins faire une émission. Un mot ça, bon, personne n'a pas posé des questions, des questions. Pour tout qui n'a pas bien. Tout ça là bon. Tout ça là bon. Oh, émission changée. Tu reminga ya limona ya minga. Vraiment des questions. Oh, merci. C'est vérité. La vérité, il faut poser des questions dans l'émission pour tout cela. Tu es opposé à la souka. Merci à maman Sarato la TV. Il y a un peu de espace à boire. Le monde il faut les gars on a tout cela. Il y a un peu commentaire jour les ans comme on bien à boire pour la monnaie au fan de la rappeler de Jimmy Limondo. Biso ça va complexité peut ça va jalouté. Comme là pour les gars on s'est pour le biso pour les amis on a peine à la bien. Comprendre merci vraiment. Merci. Hello na c'est pas nos rapports aux arapolés polélé. Il faut que na bon to motika la on a la picho. Il pas comment ngiringiri. Obi. Comment ngiringiri. Non na banda maboka ngiringiri zalaka. On se met là-bas dans te pona kona yo photo ke na bango ka bongo parce que tant yo ke na bango bongo bango baza trop ngiringi siko yana te na episode bango boye na episode lo mon émission na bina zo dia ke limbondo oyo utambandaka akota déjà na zonga déjà boye ozongi limbondo ni na sela bango na tikino ki limbondo ya mbandaka na so bango limbondo moko ya kia mo kino moko boye bakoma skoma ba manki parce que na zonga ke limbondo ya mbandaka oye ba kinga tenga pe ba kyoto to kutani skona sento to kutani na nzela to boma na ngana ba kyoto ba kinga te to le kana bongo soto suka na msala ki kamadeza to to abando kimi. Voilà, le monde émission les loto osala ngona ba façon mibale. De façon. To na poser ba question. To sololi. To bimisi ki limbondo ya scène. Et puis to comprendre ngai. Na poser ba question. To si aussi ko yana ba question. Bimisi lina bandeko ba Holanda yo ki limbondo ya scène. Parce que ba te bele ba websanga limbondo apparemment limbondo ali moi. On dirait Herman Kasson pasala limondo za depuis ka Kasson a voyagé Zelanda nous comment on dit respect Herman Kasson ngana groupe comment dit le loba to binga internet mo so à travers Herman Kasson mais nara de anzo zingere nga Batista mutariste ko tanga na ville à Kinshasa mo Batista le loba na l'artiste comédien za na yeba pe ko telema devant micro na yeba pe ko banga caméra te ils a président Batista Nzuki la figure des stars de Batista comprendre et il ndandima ko tanga na groupe na chaîne na atoleka na couleur TV mais tu les là na couleur TV ça peut na couleur fidèle ya comprendre ça fidèle ko mais Herman Kasson ndisiko ikote kanga na YouTube mais banda Herman Kasson akenda mikili banda Kasson azana na poto sala ba émission ne na ndengata moko mota bokanga siko wana ezanini azo reconnaître yote aza un grand verre yote ezanini mais ngana muto na bundi na Congo pe na guerrier na star po bana tu ya Congo omoni ka départ na ngana Congo ka su Congo oyoka Congo te tant musu ya wana pe départ na ngana figure des stars zela départ na ngana figure des stars ya président Batista Batista ça de Batista mais ce que figure des stars ezana ngote mais ezana sur na son ngai ba l'idée me ba ozaka conscient ba na ba raté zone nzamba tshelo mo kati na place na zat nyoso ezaka na makambo soko wana ulingolo ba ke kolongo yo longwe le figure des stars ya Batista ya wana ki lala c'est kolala c'est trop dire quoi ça papa ou place à l'accent musala mais omoni ngaso za na kata groupe par exemple so na kata Sarato la TV na on so be sa crédit na ngana tinda bo partager mission bo sala boya bo senga bo sala boya ngato no na couleur TV na robenga bandeko na musuna maluko
naobenga bandeko na oza nde makasi na mobilisation ouais on comprend mpe na ojouer lisusu makasi ngai ndo jouer na idéologie teke oloba po basi ya poto amona bango ya théâtre mpona basi ya poto biso toyo te tomona torespecte no babatista tomona bango danger wana bapere na biso on comprend nga na etan nosala maboki na bike na nojouer lobi nazala loka batista na nga lobi nazala loka président videle loba na ngai eloko moko loba na nga bijimi amoni bino boloka mituka ngai na loka boulevard wana président batista omoni boulevard omona baminda ya Sarato la TV omoni tolelo na kata baimage bomona kitoko na kata Sarato la TV soki abomi mwinda oyo tokobi molili ati siko po totalama tosala ndeni tozwi batorche ya telefone po totalama siko président video naloba na nga ntango olekisa voiture na boulevard oza na bafare na yo mais boulevard ezoéclaire oke elakisa mpe nzela bien mais ntango okovire okota tunnel otambola esu na mwinda ya 24 te otambola siko na mwinda ya motuka ça veut dire yeba nini otambwisa nzela na yo yeba nini oyokola mosala comprendre biso toyada ya kongo na babimisi bana te ngai nada nzonzinger guerrier obatisa fama ngai deja soda guerrier déjà nyama ngai azalama guerrier soda bon soda mosomo na mibengi soda mais likolo basket ase perda likolo filme wana banani bapede na balesibienne tout omonaka batie kisongisongi bayi na limbondo batie kisongisongi bayebike moso atali tobeta filme moko na Bellevue TV ya batribi natali babengi bongosi babengi bose babengi lianza lisofo te babengi Marie-Jeanne Bololé na te il faut na s'imposer pe na s'imposer na film etalama batela bi mwana mbalo 2 films 3 films eza makambo nayebi te le kame Bellevue TV suka na makambo ekende bien kan ningi Sarato ezalaka na limondo apa masana afa tokoma na makambo ya kali wana nalingi nanu tobeta nanu tozonga mwa nsima na liwa ya jana komona ndenge bokundi jana organisation makambo tu réaction nini kozala nini par rapport ya liwa wana napesi nano merci na famille ya jana parce que bafamille nyonso bafamille na biso baartiste ya comédien biso okomona loka mimbongo na bango na miomona mitu ninga nango soni naokemba na cote na nga bo naokepa pere kutu moko apesa nga nimbongo ya transport aosombelanga basket te aosombelanga elamba te comprendre mais na cote na nga oyo naobundaki naza mwa basket naza mwa jean naoza mwa 20 na nga te ndimi nasacrifie libomo ya bébé splendeur nga naluka ata mwa chemise mais ntango naokufa omona siko famille babiki Jimmy na mito Jimmy s'imposa déjà Jimmy azalaka na bavine banzonzinge Jimmy azalaka na monzonzinge félicitations na bandeko na so bacomédien to bakosungana bapapa masumu baotu baosala misala bango malamu baobundaki bakunda limbondo bien siko famille hotel mabe komo okazwa barelation limbondo babiki ministre obenga babiki mama Oliver Oleka mais famille ya Diana pende babaki makambo nyonso ya Diana eza na maboko na bino baartiste bosala ndenge bomoni bokosala na Diana famille bonamo soki bazana kitasanga na bopo na ngasa toute première fois na mona famille ba famille musu ekomaki ba bloquer ki ba check compte bloqué bangamu nyonso biso wana je tomo ataki na famille ya dadi c'est famille cha compte bloqué ngalo ba vérité famille cha compte bloqué za famille ya dadi nazolobela famille ya Diana ba respecter ba artiste comédien ba respecter musala au moins na bango ya suka sala ki bango ba respecter yango ndio mo makamba dene l'équipe bien yo mo za premier jour to kenda poto changer morgue de 9h à 13h bokangi $950 au santi dena zaki makolo pete wa menga o makolo kilo zaki makolo pete maboko azaki zozote azaki fi azwaka comprendre ndio me makambo dene le kakitande makambo dene le kibie bakundi bien makambo le kibie famille ba komede ba bundi te o ka famille ka émission famille sala le famille bana babu ba komede ba bundi te te bunda na famille ko na première réunion ba komede ba bundi te ko bunte ko bunda ba komede ki bo sona ndeke famille c'est ki biso na biso mais famille lo baki famille lo baki boy bo sala na Diana bo moni po azaki déjà bino Diana za su ya biso te ndio me makambo dene le kino so bien félicitations pe merci mingi na famille Diana ba respecter ba artiste comédien pe félicitations pe merci les sous na bato ba organisateur ba organiser matanga na ndeto contribuer ki makambo le ki kitoko merci le monde pona otangi makambo ya ba organisateur na meka pe ko profiter ko poser question oyo mais avant na les kana yango tikana remercier ndeko du mois balobi ndeko du mois soki mutu avant d'y penser na yo akomeli yo pona ko yebiso ki na lingaka yo na talaka yo trop c'est qu'il faut ko remercier pour ça vraiment bien merci na Jonathan Mukwaya depuis Londres Jonathan Mukwaya depuis Londres ndoi ya Jonathan qui funa 10 amis bali Jonathan que ce te comprends pas so landi ndeko mois na le binini
cercueil oyo bayaki nango ya liboso ekokaki diana te bakenda kozongisa yango monaki ezwaki biso temps toyebi na morgue ba 13h bazongaki na njili parce que maison oyo jésus de londres atindaki bango ezalaki na njili c'est à dire bainozwa cercueil wana bazwaka cercueil wana mais pourquoi là limondo tozalaki nayo na matanga non kokotele na josé côté mosusu na négligence ya banderole na ye okopandaki bayotia banderole na sa flair moko boye ngani ngi batia banderole na ye obina matanga no bakaki moto asombi cercueil eza josé de londres na ngaki kutu banderole na ye batia ngo ta na catafalque moko etala est-ce que bana na ye bakendaki kotia nini boso bazoki mo bakal bazoki mo bakal wasir limondo esalaka ndenge komona mpo soki elo diana makila bakondaki na cercueil ya jésus de londres tongaki tomona quoi cg ya nani ya antpc nani oxygène ezalaki na moment moko akomaremercie bato tokaki atangi ya pelco ezali association ya bajournaliste mpona bajournaliste ndenge basali kopartage matanga ya diana kolela diana na bamoma nyonso na tv atangaki baartiste comédien mama olive atangaki bellevie atangaki babiloko ebele mais atangaki président duce mais de londres atangaki ete seki serikali bakundaki aza na kanda de londres akenda poto aza na kanda kasi yango to basoso aza secrétaire général na biso mais so aza motema mabe de londres ifalo bandi fa aloba parce que agérie makambo nyonso ntango banosona de londres keyi tano sona de londres ntango atindaki bafoto ya cercueil batindaki na telefone na ye ntango batindaki makambo mbongo bado mpe bapesaki moto na mbongo mpo prix bango bayisaki bango da prix boboboy de londres atindaki moto na mbongo mpo de londres makambo sunda ekenda so atindi mbongo pa limbondo mosala okende yango bongo ayi boponi cercueil wana eza combien so eza par exemple toke 2000 so eza to 1500 ya azwi mama ayebisi mokolo maison pesanga kombondo atindeli mama 1500. Ça veut dire secrétaire aux organes cercueil na nini mais transport na bino etindamaki déjà il est ba otambola wana so kaza problème na de londres fala loba ko remercier muto asale loba boye remercier ba remercier muto na ba acte non so qui est amoni acte wana te a continuer amona acte de non sona est-ce que wa sir qui de non sona na est-ce que de londres confirmer na so na oxygène makambo so sana maboka nani non makambo ezalaki na maboko ya oxygène tomoni baorganisateur bazele omoni baag bazalaki wana bon organisation kitoko président gesho félicitation omoni organisation nde esalami wana oxygène aza nsima ya papa masumu sabi papa masumu aza awa bango tu bazalaki na se oxygène azalaki likolo baag bavene baprésident gesho bafatu kayembe place nyonso bafatu kayembe bazalaki omoi place nyonso président giso azalaka ekendaka kitoko so tali na makambo asalaki ya pierre tombali ya nani ya mami ndondo kitoko edi gesho oza na idéologie na ye président gesho oza na idéologie na ye aoya na baidéologie ne moko boye na bainnovation moko ya sika asalaki makambo ya sos goma akendaki ça veut dire place yaza nga bangaka te place aza kuna contribuer fanga tia po moto makambo ekende logique pe so se makambo na yaka nango bamona papier ye nyonso papier ye nyonso tv ye nyonso pam so président cg oxygène osala bongo na makambo ya président de londres ngai esalanga vraiment mpasi batenenga regard te so balobi opesa bango conseil comité ya organisation comme exemple elonga na lali nabiki baza kokona nga na kufi président batisa biki etaki limbondo alingaki epa na nga na osomba cercueil bato nyonso balobani parce que moto alakisanga théâtre eza batista ya mpe ndenge diana ndenge ndeko na so diana alali alekaki epa de londres abandaki parcours epa de londres bafinga ebele moto abanisaki yango ezalaki de londres banzonzonga ebele comprendre mabe nini lider yango asalaki papa ne mabe nasalaki il fait valoriser papa na ye avaloriser mwana bino mpe bato organisation bovaloriser bateka soki bika ye moto asomba cercueil ça veut dire biso nzongi okumu mpe ya bino nyonso organisation eke kito nde tofesite bango na makambo organisation awa point mpe te tonga tofesite bango na makambo ya josé de londres tozalaka clair lokola herman kasongai bango nosombela limbondo to mpe libulu nosele pierre tombal baboya poigne vraiment tozala clair tozala bien bokundi diana makambo eleki kitoko pepele famille bundisi te famille soinisi te famille elandi mbongo te bango so basusu mwana bango asuka akei toeke nango kitoko tosilisa na makambo ya diana après tokota na makambo na yo limbondo kolala kolamuka tosusi na madiana place nini
awa nde place tokesukisela kolala kolamuka tomoni oyo azali Maxi Bondowe oyo azali ami intime ya Diana Makila akonfirme makambo tu eleka kala makambo tu toyoka lelo oyo bakoloba yango moto ememi Diana na liwa ye azokonfirme yango eza ya solo en plus Diana azalaki faible na mibali aosala émission ngo na ndako to asala émission ngo na hôpital azosala yango na ndako epa na ye na Paris te ngoso aosala na chambre hôpital nani wana asala na chambre hôpital gasi obenge nani Maxi Bondowe ba émission osala ngai osala ngo na place ya telema moi no telema na biso akisasa yo osala ngo na telema Paris pour na nini bongo aza mutu bien te ata mutu bien te aza pena liboma siko bino moninga moto aloba vérité te hein mon vérité moninga azaki pona aloba vérité so ate président Michael Dichesa ya alobi vérité ko telemela ye Paulin lelo ngai nazalaka camarade ya Paulin ngai nazalaka camarade ya Montréal na ngai bon de livre Moseke massa na ngai tellement yo za vivant ye pas za vivant na oloba makambo na bino te ntango okufa ntango soki okufi akufi mpo bokufa apres ngai naye koloba makambo na bino na petre eloko moko oyo natikala mpo na Diana Makila personnel ndeko na nga mwasi na fana pala abenganga oza biaka na 7e rue aloba na ngai eloko moko nayebisaka ngo mille fois limbondo awa bazofinga nga awa bazoloba na nga bazobenga nga ndumba ese artiste comédien nini asali émission mpo na kodefendre nga mpo bomoni ke eza makambo na nga mais jour nakokufa nde baoloba makambo na nga yango eloko wana bande etikala nga Paulin c'est ça tu comprends bien ebele bazali alors ntango bazofinga nga ntango baloba mabe na nga eza na artiste comédien to comédien moko takoteli nga après to nakufa bobimi bandeko na nga yango lelo tobimi bandeko na ye lelo tobimi lelo bato nyonso lelo tobimi bacamarade na ye lelo tobimi tolia na ye mais ntango makambo ya Diana eyindaki awa est ce que nga limbono leke na émission no bake non bazokosela Diana boloba Diana boye mpona nini banga ya Gabi te tobanga Gabi te omona miso zata Gabi akufi omona bato nde baobima na mito ngo zaka Gabi aza vivant so lokwa nga naloba yango bien namona intérêt moko ya tumba eya mpona biso bacomédien te tumba eya mpona détruire nde biso bacomédien eya mpona avantage na biso te ndenge babenga mona biso banga tolobaka bokila lokondo so moki baotake ndeko nanga moko mongala ngai fo limbono so naoya wana naoya ta mona deya na 25% deya naoya deya na 25% ya kokotela ye onoma tokita Paulin somo deya baotake moni soki otake saratola ntango limbono oyebake saratola epa na nga deja aza na 25% deja ya réussite bokila lokondo FAP4 tozave na okotela ye mpo soki eyindi awa nga ne tomati maso tozongi nzela bo ok ndenge biso to bacomédien ngai nazosomboka soki place mosusu fandi oki baotonga obenga nga mamona tiombo mpo ebiki eleli mbondo ele Paulin osala yango pwani mpona bolingo nazana mobiso otana te mutu bosa bobote oso atie tembo obengi mpe po apele mosusu obenga nga loki oswana na bango na bia Paulin nini ata mutu mo ozobama limbondo boboboye na otake deja nga bia loko oso otake moyenga nakoma wana mais poni tosala yango na ntango makambo Diana ezalaki te sikoyo Maxi Bondowe alali alamuki tokotanelanga bango bakota sikoyo na saison bango bazala na 4 saisons na poto bazala combien 3 saisons baza 4 saisons bakomi sikoyo na saison on dirait bazongi na hiver maibwenda bazongi na hiver bazongi na nini baza nini baza na été sikoyo ndenge etengeki na osila boye yemba mo moto ezongi oui pourtant moninga azalaki alobaki te ye to amoniki aya Gabi na mito Gabi na succès nakotela Gabi ngosu akosengela nga epa mama Olive bayango so bachange nga balanda mama mutu nanga mpo aza liboma mpo président ansabi penda ndenge aza wana aza liboma famille na perte banake na poto nini asala mpo na famille na ye mpo surtout mama boyo moke mabe Maxi Bondowe moto akofinga na Diana Diana azalaki Diana yakofinga Diana bazwi bavideo na ye bazwi bavideo ya Diana batie akoleka Diana na commentaire na ndenge Diana salali boninga alali bo batia bavideo ya Diana batia bavideo na ye akoleka Diana vraiment totikosala basupa sentiment nga nayebi ete oyebi ete nayebi ete voilà les mono merci ezalaki nango jiseka tomeka korapele bandeko koma matanga elekaki mpe ebele moya obimela bango nani wana abulete ezali aza na poto bongo ofinga moninga aza kufa minute akomi esprit akomi molimo akobimelo akoti mpe nazota motu asali yo mabe to respecte bango limone tozonga na scène moke après tozonga sur na émission parce que nalobaki nayesaki bato ke lelo eza émission moko spéciale limbondo tolobi tozongi na scène tozongi na scène ezalaki kaka juste moi rappel mpo toyebisa bato makambo ya Diana koma elekelaki voilà sepesa na bandeko bakolanda yo
na bafaçon nyonso oyo yo ozalelaka na scène bafoi no bayebi mpe ya limbondo na kilimbondo na ye wana basentir yo naya na bango na limbondo ya limbondo mpenza oyo ya limbondo oyo esala Marie Jeanne oyo esala Marie Jeanne oyo lelo bato mosusu bakoma kosiamela yango biso ndo banda makambo te yo moto oyebisanga te bongo nalo bango mpo pole Bimista natiela bango mo perete moke natiela bango perete moke toyaki kisasa kotanga o toyaki koluka pole nga na moninga na nga toyaki kotanga ye toyaki nde koluka o wana beto na bareseau sociaux bato bazonga likambo akokamwa tokatisa na prince moninga ye bokatisa nzela te mituka na bino bobengaka desa eseti pole etuti yanga camarade ayo trikosengo tima ye oyanga moninga nakoloba nini nakoyebisa bato nini motima lamuka yeye yaya toti na ye nde mbandaka te ayebokatisa nzela te nalobi na ye moninga nzela motuke yaya lamuka pardon moninga atelema pardon nakoloba nini na famio nakoyebisa bato nini aye telefone esone ngoyo apele esone trikoselamuka te yaya kisasa toyaki nde kotanga nakoloba nini o bakobenga nga nasimbikisi bakoloba nga nasimbikisi o nanakisa moninga na nga yaya nakoyebisa famino nini nakoyebisa tata nini kisasa toyaka nde kotanga nano toyaka nde koluka me na kamwe yaya soko kolamuka lamuka dikosetelema pardon dikosetelema pardon moninga lamuka o pole pasi vraiment po bete ta maboko na bandako kona bacommentaire déjà namoni bato batie deya bacommentaire ya bien bato baleli bangala bokota baluba bokota bayaka bokota baswahili bokota c'est-à-dire que des pères de mère ya congolais bokota déjà namoni déjà vraiment esalaka nini soki ozongi na style pole nakanisa musika fort nakanisa mpena musika nakanisa ma loin ezaka mpe liso nzembo wana ndenge oyembaka na ezaka mpe vrai na memango mpe na maboke joute mo tofanda na mare gantika na so liboso akofanda na kini mare soki wenza oya azwa appel abokaki tonga parce que place na yiba moi quand on dit jouer c'est quoi jouer c'est vivre et subir les événements sur scène. L'incarnation des rôles c'est quoi? Pour ça, nga na kena na inate. Mais tant que na musala nanga, na sala effort ya ko fanda pena bango, pena leki na école bien et pas battre père Herman Kasson. Pour Herman Kasson dans Aramuto. L'incarnation des rôles c'est quoi? Mais yo mto za mto théâtre uzawana uza pa na pona ko tali obité na mito na micro. Ne ba question za yanga, ba réponse za yo. Plateau nanga ti. Kifuna tosola bomona de limonde anga botona plateau babilo musuto sanga penda boya pole ozuna no oyambi pena tosola lokoti o ti artiste ozoma ngi artiste nga pa tosola nano makamba est-ce que limonde oza sir penza ba boya plateau to bana ba yake makambo théâtre boya bato ba plateau za ka présent geshot akasiko pas belé mon amour belé ayebi définition théâtre te belé ayebi l'incarnation des rôles te ayebi jouer c'est quoi te ayebi un artiste c'est ayebi ninte ayebi scène non ayebi définition scène te na betelo lisolo mukia na fanda ka jour mo boye garçon mo boye a jouer na groupe mo ya munene na mboka na biso yebana batana succès yebi ba groupe na succès na Kinshasa ba ça c'est ko débat so ta place ba ça débat na quartier na biso bayebi ke muto théâtre mo pesa azalaka babenga pole mutu mo théâtre mo azana ye na bandi ko bunda na bi elonyo na yebi yango te alika chaque dimanche place bo na bi yeah le couteau ma be na yebi te nga vraiment TV na tera suti mais na yebi to kutana na yebi beta to kutana na ba day na ba réunion na yebi ba bilongi ba théâtre mais yo penza lumbisanga ngana boye ngana danger kutumta na bi bon c'est bon question za moko yebisangai théâtre et uta wapi na yebiso jeune na banda bandi kolia munoko na ko tuna ye yo muto ko sala théâtre bako benga yo nani o muto théâtre na biti eza na kombo moko eza wana ba bengaka po soki
oso tuni no bato mosusu monaka o nga bapesi ngai rôle na ngai bapesi ngai na jouer ngoso na jouer papa. L'incarnation de rôle c'est quoi? C'est le fait de porter tous les caractères physiques et psychologiques de ton personnage. Ça veut dire que na bina on mani na zaboy. So na jouer na bina na zong on mani na zongi na limbondo wana. So na zongi na limbondo wana na zonga mamo na zongi na mbandaka. Na longo na jusqu'au personnage na zu personnage. Longo le personnage na ya oyo na longo li Jimmy oyo. Na zu limbondo. C'est le fait de l'incarnation de rôle, c'est le fait de porter tous les caractères physiques et psychologiques de ton personnage. Na jusqu'au personnage ya mona mboka wana. Na jusqu'au limbondo azaki na mbandaka azaki bu na tie wana. Na zu oyo na tiki na lati jusqu'au limbondo na ye na makambo. Pourquoi pas Paulin? Tant lorsqu'on enfant d'abord on a dit que scène c'est vivre et subir les événements, c'est scène. En incarnation de rôle. Scène c'est quoi? C'est un lieu où les artistes jouent les rôles. Tant nous avons dit que la scène est à personne à Zanabo. Parce que bon on dit bah boulara bah théâtre bon boulara c'est au jeu normal qui va l'immondo normal no ya mabi. Bah era mukolo na bino mo batuna na mabete bandeko boyo tozenga na tonga era mukolo na bino mo batuna na TV théâtre classique na théâtre populaire différence ni zawana ebilo mukolo na loba alobani au classique pour le français les abongo le kuta les abongo le kuta théâtre classique théâtre populaire non différence ni zawana différence c'est makasi théâtre populaire c'est quoi ça théâtre improvisation kaka ni na bandeko lobana problème théâtre classique c'est na bandoma nango na théâtre populaire et ça pe na bandoma nango on m'a dit théâtre classique ya lokola na mona ce qu'on papa na biso me gauche ba exploiter ngo mabe yo tangi kombo te on dit yo bangite te on m'a dit théâtre ya président même gauche au moins dans mon côté à côté moi subi surtout ça l'émission attends nous avons bonjour tu es coupé on va couper à qu'est-ce que pas à quel pas abandi obo à quel pas nani pema c'est oh nanio aba nanio pour le moment t'as besoin mon à côté papa na ba camarade nae ni bonjour ni salutation tout abandi obo aka oui nanio a été ba maman papa oh aba nanio président peut ça bango bien mais bato ba kota ba exploiter ngo salité ba exploiter ngo mal pour surtout qui na théâtre classique moi aussi ba théâtre spectacle au terrain na ba salle tu théâtre écrit n'est pas commis. Jimmy, si tu rentres, tu fais seulement bonjour. C'est wana improvisation ta yo comme ça noté. On respecter toujours tester. On respecter tester. Bonjour papa, bonjour maman. Merci qui wana. C'est beau jouer un système AB. Tu appelles si bonjour. Oh, toi c'est qui non, c'est les enfants de papa pour les moken. Oh, ça va, oui, ça va papa. On comprend. Tu tiens au tout temps de français. On comprend moi. À où tu as Nazaraki na 24. Il est dans le transport en combien? Oh, OK wapi. Et son alongo awa na kende ipen. Oh, souka na baneba bisaki bon. Maroni ba bisaki kuna. Tena bisa bino bisa boy. Passe message malamo. Message clair. Mais biso sur théâtre improvisation, théâtre populaire, tu y a avant d'appeler sa message na yemo na bilengi. On se oh pour les bonne santé. On comprend. Pour les bonnes santé, bien. La look fort. On a le monde de Nazaraki, la déplacé qui boy. Ah, mais pourquoi des jours, il y a Moutuno Bobé Bana. Bosso Nani. On crée la place pour boire. T'es pas le bon matin, mais il y a théâtre improvisation. Mais bien, vraiment créer place. On a dit une histoire. On a créé place pour ma banga. Bah, Miko na biso wana yo boy bango ya groupe na biso. Pour les amoni le ngalo bagana musalo ninga no. Excuse na ba fin na biso to ba linga biso. O mena musalo to sala bo. Ba ninga tanga na bango le ba kende ba campus ba ko ba docteur ba professeur ba ko ba na ninga lo bino zala nani. So bien bien ça raté te pona basi. Ninga le sala leader nanga. Neto sala boto luka sponsor to luka producteur. Pour le bibé sunga biso. Comprendre? Yo mo ba musique ezaki ba za na sponsor za ba album producteur zo produit album pour message o makara futa manda ko za moni. Mais na théâtre zara buto ra danger ka leader yemoko. C'est pas comme la station makasi boye ba leader moi comme ba guerre na leader on tout ça bien on a tout bon allo par exemple leader limbondo ouais non c'est pas normalement non pour les on a OK non on habité na miko ça moi suspension mais on suspension ti non peut c'est non niveau tape tu na bien c'est là on a pour les c'est ba kento ezama limbondo to komo na suka to kabwana na yo
nalingi expliquer biso pourquoi bino artiste tout botikali ka na liloba moko kuna ba créer ba bloc na bango ba benga na ka bango na bango dernièrement na otata l'émission ya Mama Sarah na Patrick Ngambe ba créer ba bloc na bango Aminata son père il parle ba ka loko na ba artiste comme des belé beaucoup ba créer bana nango ba créer ba bloc na bango o ba benga ka binoti Polin. Ba musuza ba compte rando o ba lo o musa kana limbondo ngala biso na kombo lo na usala masana c'est yo sala pe mutu mabe kwa kana yo te nga sa bato mabe te c'est quoi okana Polin nga ba omoni nga père na ngai couple Gidel na Suisse ba ebi ndenge limbondo fonctionnera ba na hors ta capitale bi ndenge limbondo fonctionnera Hervé ngani na ngai bi ndenge na fonctionnaka Polin na za complexité omoni tango Herman Kasongo succès ne yaki aliaki na baninga Kasongo tango succès ne yi nanga sila nempe Congo asila parce que monde aime ngaki amisila parce que merci pour la reconnaissance on demande que Kasongo sila penza te Kasongo sila te ye monde ebi ninga kumbela vie na ye Polin to solo marambo ye moto solo ngano pe makambo omoni soki lelo yo osimba $500 ngano osimba $50 ça ya fort peur yo ka moi conseil nanga mukie ukasa ateka $500 on leki $50 na ngana valeur c'est ça comprendre bien Kasongo za yo ka binote ba leader ebele ba yoka ba Kasongo to ma ba leader loka Kasongo banda yoka bisote nga banda yoka nga te mais so yoka nga ngosuma ngambo ekoma pete na tepe na caméra Kasongo banda yoka nga te so banda so yoka nga na oyebisa ngani conseil no pesanga na otala peke na tambola na leader personne atambo na ina liaka na milaka so ina tambo na ite na ofanda Pierre Apam moyen pe sous conseil malonga exact continuer le message on a to chité par rapport ya ba bloc ne ça ba bloc au moins quand to fula mama ba bloc bo bango pe ba kolisa makamu na bango ezali kamba bloc te ezali kamba même moral même moral comment ya même moral moni to moni ngali ba ba comprendre biso moni na ba commentaire déjà ba limondo ba bosolo te pona nini pona zela yoka ngana PDT oza PDT ngom si osala chaîne na yo o proposer limondo o comprend que limondo za PDT mama otelanga bouton ya ba ndoko musona ba oye pe o coucher pe na mkolo chaîne wana o coucher na ye o bimi na ye après so pe 2-3 films bo sala minoté apparemment on ngolo ba bato wana bakangama ba bloc na plupart belé ba PD ba lesbienne na yebi na ngama te ba PD na ba lesbienne na théâtre belé na ba PD na ba lesbienne to ezebele po biso moto bo musana biso mais ngape no kona nga bango te e koma pe ndé nini amene on est tout ça amene lo Aminata son père ngai bilongo nae na joa ngo tout le temps moi maman Thérèse na isa maman Thérèse bi moko yo moko ndem to saki makamdo ko makilo ba no pe po Thérèse na chaîne moko te na internet Thérèse jouera de lundi pas pesaka azana banana azana groupe de kana numérique na chaîne na Kinshasa atala mari ba bengaka azo ba retour à bien ceux qui pas à s'imposer chaîne internet yana ba film musuto exina o ya Thérèse na Kenya ce côté internet oyo kambonda oyo ka sikomo na makambo limo taka maman Thérèse a grande mais alinga ba film net nyonso limonda zala pe na zala ba rôle clé veut dire ceux qui doivent bouger à Kenya ba ke partout ko bouger Kenya nga musala nga ndenge bonzambe ndio mona bouger na ndenge ke mais so na bina bouger na ndenge ba bouger le wana na ba film ka Thérèse na beti ba ko taka ba ndeko ba banda bo taka ba ndeko mabe so ka mo mtapeli ke ba kinda moko pe bon poto yebani mais nga siko nga pe na yo comprendre le moko ke baninga ba se forcer ya ko mais limondo so ki sango za facile yo pour ko simba pe ba bando tanga yo bon c'est nga mutu ya bien tension na me aussi ma kisi na ba liboma pour ngo sunga ngabisa nga ke limondo 12h il faut aux à place intel nga ngosu 12h to na Polin to 550 na biso o ma liboma bandeli nga sa ngosu 0 nga 0 pongier makasi so na bona nga pa Polin ça dit écoutez on a boîte siko Voilà, merci artiste Limbondo pour le passage. Mon secrétaire général, Santo System Gado Salaki System, mon secrétaire Jonathan Givona disait la ligne avant de chiter, la ligne de chiter pour Boaka, Limbondo na ligne. Quelle remarque ni noko sana bata théâtre. Artiste tout à Congo. Remarque ni noko sana bango. Ça bango remarque. Oui, noko sana bango. Et comment on va la richesse là. Et bon, ngata na tuna mamba la dichesta. Na sa banda remarque. Ngana bio sala ba ko pe remarque.
Blandine Tommy Mafuta. Sala. C'est le seul Robert. Blandine Mafuta nalinga Blandine Mafuta trop parce que aza film mo za clair pas za vérité po ayebi valeur ya code ayebi valeur ya bajika hein so ayebi ki nzala na biso na kisasa ya biso ba comédien ayebi ba passe biso za nango yango mona Blandine Mafuta mako bimisa na ebonga biki limbonda baki bongo ya lokuta po afana na ngape trop. Voilà, j'ai salué la présence de Blandine Mafuta star. Omona maman Sarato na kenda na makambo te ndamba mo ngai pole yo pesa bato remarque opesa ba dédicace na yo toka bona wana na pesa remarque ba artiste ko bana na président ya NTPC kita ti na artiste ya kinche quoi pesa benza bango te na opesa te mikolo wana ngana ba nyonso pesa te na opesa remarque na ba leki ba esima na biso oyo ba omona ke bango bazana ba vitesse ngana lobi pesa remarque bana bo vali na sima kamera na lobi nini pesa remarque na ba artiste comme tous les na pesa na génération na biso génération ni pesa génération par génération nyonso te nyonso c'est ngana bana papa mansou ba père ba fungula son nzela respect vers bango voilà pesa c'est génération na bino remarque génération na biso on ngana le bagage génération na ngai ezaki moi bien pesa bango génération na biso pesa kasi génération na bino yango mpena ki pe te biso te génération ni na sima na biso voilà génération sima na biso pesa bango amoni génération mondo to comment chiteti Comment chiter pesa remarque conscience ya moto bakosaka ngo te zwana biso te loko mote polin okati ngana moto abanga te lelo so okoma pede mpo na basket lobi okoma na dépôt ba basket olela ke napesaki kimbo moto na nga mpo na basket moko merci lobi so nakoma lesbienne mpo na filme moko ya elekaka na youtube lobi ntango okoma star bakomo bengo na hollywood bakomo bengo na nini oregrete ke moninga mosa tianga misapi mpo na filme oyo kutu nazwela ngo eloko te wana eza remarque tozo naopesa conseil na misala nyonso osalama wana na ndenge mpe tosalama makisalité mingi biso nyonso totika eloko wana eza propre te comprendre biso nyonso totika eloko wana mpo eza propre te soki bozalaka pede lokelo na nzambe soki bozalaka lesibien lokelo na nzambe soki kotonga eleki biso to lokelo na nzambe ekende bien edi tozala clair tozala bien na vers bato na biso nyonso biso nyonso na nga na bango na kati na bino na yo na kati na nga pe na kati merci Limbondo ba dédicace na yo na ba yo nyonso balandaki yo si de bokanga los papa na descenda bokanga ya ngai ya bakatimini Hervé Ngando couple Hervé Ngando kata Belgique bini fo bozalaka si de bokanga yo nazongeli couple Gidel na Suisse bora bango trop linga bango couple Gidel on ma famille ma maman Horta Capita na kata Ottawa bayanga NZ international ya ba Jogo il faut zalaka wana Bruno Dika ya ba Dika ba biyo ndebi Valère Ali Bende na moko si de bokanga los merci pe na yo pole muken onyo so ba otana nga ba linga Limbondo ba mbote mingi na bino na pesi bino ba groupe iso leader na biso bagete Diego Milito on a leader na nga moko ya bino te oh na koma porte-parole ya Diego Milito depuis quand kala déjà bo wana bosala ngana yeba te naza porte-parole ya mouvement ya Diego CG artiste comédien CG bonnommé Limbondo sangana yeba medi na kata bandal toyoka musique ya bien vedi nga naza porte-parole ya Diego Milito na simbi modi mpo nga na charge ya mbandaka bana mbandaka nyonso ba équatorien tout oyo avalorisa bino nakati tezanga Limbondo bakulaka losako ya bino Diego Milito ye wana tosala mosala na biso ekende bien Diego Milito ndenge na olobela mpona makambo mbandaka mouvement na biso ngana toya po baye pe balobela bientôt bokita mbandaka c'est ba pourquoi nous on a yeba merci Dimista moni sankara d'écoute asalaka fierté ya wenge po banda ayebi ndenge wenge banda ndenge mpe debi mouvement na biso bandi ngana naza sikoyo Limbondo sankara d'écoute ya Diego Milito masika songo ya bakasongo motema ya Laetitia Kuya tozalazala wana toujours ça dit musique nde musique depuis que le baka musique Voilà, merci à un bon de livre pensé que balinga ngate balinga pe na ba ngate ka ba ne ba sa ba click na biso pe to se ba click na biso biso pe to sa click na biso ya Sarato la TV Aminata son père Blandine Mafuta bon vous êtes le mebele Blandine Mafuta pardon. Voilà, merci à nos fidèles internautes. Sarato la TV. Merci Zalagi Bongo, Dimista Limbondo pour na moi que salara moi merci na présence ya Blandine Mafuta pour na kati na bureau ya Sarato la TV. Pourquoi pas na notre CG. Merci, bon aller. Merci na Jonathan qui vous na 10 amis Bali. Pourquoi pas na bon de livre bossé qui est derrière la caméra
ingénieur 15 basele mutu asimbi machine wana pourquoi pas na ndeko na nga babi assistant ya 15 basele soki bokomonaka mariage ya bongos mutu afilmaka yango azawa. Merci pour la présence na yo, merci na madame Brenda, merci na papa na biso Diego Milito ya babi samedi tozala zala wana et ozala vraiment kitoko. Pourquoi pas na Jonathan depuis Londres wana babi Jonathan Mukwaya mon ami à moi na sepeli na yo vraiment. Patricia Mozo depuis Canada, depuis Montréal na Canada on a vraiment bambote na yo. Chacha Chalama Maka bébé babi bon guérison na yo ma chérie tala obangati elle enregistre comme Pépé Rolika. Bayenyo so balinga problème kendi. Les amis de problème kendi. Elle qui ni balobi ba bientôt marche de santé. Bayenyo so balinga problème kendi moment yango to mona penza. Babi les amis de problème kendi elle qui les organiser mamo bangé na marche de santé. Vraiment to koloba ngokaka. Merci Nabino. Ngai Nabino. Tout le monde bongo mbali simana invité mususu. Moral ingénieur bon de livre bon seke. Olingo sta nangani. C'est pelisa tolika. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue